Mayo Baloba. Bon somi à solo et Douama. Et Sengelito Tambola na trois pouvoirs. Tous à la Congolais, tous à la très spirituel. Le Congo doit être un pays de science, de scientifiques. Et un pays de vraie politique. Mais pour nous se vendre et Sengeli les trois éléments et coca. Malheureusement, papa nangai pe maman nangai balekaki liboso. Batamboli na science, batamboli na politique, mais batambolaki na spiritualité soko moke te. Ayons le courage de le dire tout haut. Parce que jusque-là, tu fonctionnes dans la diversité et la spiritualité. Diversité et Grégor. Quand vous êtes ministre, quand vous êtes honorable député, quand vous êtes sénateur, vous travaillez dans la présidence de la République. Chacun de nous porte une spiritualité étrangère, oui ou non? Vrai ou faux? Lorsque le corps administratif d'un peuple, d'une nation, est divisé avec plusieurs pensées, philosophies spirituelles, peuple akobunga repère. Soko tali bato ba domina biso, bikolo yaki ko s'imposer. Je parle de l'Occident. Lorsque le président dit à président Macron, arrêtez de nous voir avec un regard paternaliste. Bamindele ba mona rabiso loko la bana na bango. Ba impose rabiso nyonso. Biloba wana ezali a féliciter. Ne sika oyo bangunza basangani balobi tokotika la simate. Toi accompagner les chefs de l'État na vision wana. Biso moko totekaki bokonzi na biso. Totekaki mayele na biso. Totekaki bwania na biso. Lelo yo na telemi na kombo ya batata na ngai. Na lancer vision na bango spirituelle et rejoindre la classe politique afin que le pouvoir de nos ancêtres émonisama. Et que koyoto koti ezali nouvelle ère. O lingo lingate tangwe koki tokoti ne keke mosusu, c'est fini. Bokonzi anzambe esengeli ezonga na république. Et puis qu'on continue dans la République té. Donc ozongi sa yango ndenge ya kelela kibiso. Poète Moussala wane salama. Cheikh Anta Diop alobi, jeunes africains, armez-vous de science. Oya telemi liboso na bino elenge. Soki bo pesinga ilitoi parce que bo kaki science et bimaki na monoko na ngai. Il faut tous à la armée de science. Il faut que nos vaillants soldats FRDC, bah génie, il y a polytechnique, il y a FRDC, base à la scientifique et spirituelle. Quand je dis spirituel, je ne parle pas de maçons. Je ne parle pas de corps étrangers. Je parle de vos ancêtres bakoko bavandi wana bazokangai. Tovandi awa moto na moto azaline yamba sambelaka. Banda to banda ko sambela tilelo.
Et colonie banda bolamuka du matin au soir bobengana kaka satana. Pendant que baninga bazo créer, bazo inventer. Bino bozana pessimisme. Vous voyez le mal partout. Bozo déclencher l'énergie négative. Olamuki na tongo, esprit de mort. Olingolala, na chassé. Ola na midi, je déclare. Olamuki na olongo somba mapa, na baby si, bo baby sara nini. Banda bo banda go baby sati lelo ba vie zara bongo. Le problème zali que bakonzi na biso ya Congo, il faut bazala na un guide spirituel. La politique sans le spirituel est une politique morte. Malheureusement, la classe politique congolaise, elle a échoué. Pourquoi? Parce qu'elle est allée se loger ailleurs. Elle est allée se faire enrôler chez les francs-maçons. Alors que sur aux en Égypte antique, nos pères, nos pharaons, ne ba fondé science ou non, ba francs-maçons bazo salaire. Et si seulement vous retournez auprès de vos pères, ba ressources binoté. Soboni bos à la charger, bosongo auprès de vos pères. Au lieu d'aller payer chez l'étranger. Quand tu payes chez un étranger, arosenga yo, pesa yebana na yo. Allez, accident na mboka, érosion na mboka, bibembe na mboka, kulune koti bana bakomi ko bomana, kuna bayaka na bateke pai, na este to kufe pai. Pona nini, la classe politique a keko simba ailleurs. Je parle ici tant que spiritualiste. Un roi divin qui vous parle. Tozo senga eloko semoko. Le RCK et sengi conscience ezala. Toko kiko pointe mindele du doigt du 1er au 30. Tu es déjà ma rambassa la biso ya mabe. Bango si bakenda, totika li biso na biso. Que faisons-nous de nos terres? Ba chef coutumier, mabele bateka kangote. Mabele bateka kate. Lelo toteki mabele. Étranger aillé à s'installer. Azote que la biso matière première na biso moko. Na pri oye alingi. Pona nini toteki mabele. Mbutu mbutu ekoti. Tozo kwa kakotia kimia na mboka te. Biso bangunza, distraction. Tovandi wana na ba débat, qui est le meilleur? Nani aleki? Alors que Misalande Sengele Loba. Qui pouvait croire, moi, votre fils, jeune que je suis, n'aurait qu'au sang sabatuna stade de martyrs lelo. Ceux qui tozo korundi manate, to ko avancer te. Ndenge bakino balobaka totiana se nanu. Tango tozo mata tout le temps sur nos grands chevaux, par conséquence yangwana. Ba traitera biso de tous les mots. Division et même un échec total. Là, si division est allée, réussite est à ce qu'on te.
Lelo toye ko bonzela RCK bakoko na biso to bonzeli bango RCK nesika oyo na yebi ke bayo kaka bazalia wa bazoyo kabiso bafungula Congo bafungola mboka oyo tango bomoni pancarte totie mokonza mboka azali wana nazali wana kimbangu azali pe banganga nyonso o basalaki na politique pe na bonzambe bazali wana ezali signe ya constellation des étoiles kosangisa baye nyonso babriaki de l'au-delà bayo bazali na bomoi ba être divinisé basalisa biso tosonga na bokoko na biso tozonga esika oyo tobungelaki. Même si vous nous traitez de sorciers, vous nous traitez de féticheurs, traitez-nous comme vous voulez. Mais bilake kolekate kino yango e koko kisama. Tozui démocratie selon le modèle occidental. Regarde les conséquences. La classe politique s'étire la peau à la conquête du pouvoir. Alors que Nzambe a pécibiso signe spirituel que nous refusons de regarder, que nous refusons d'observer. Premier président de ce pays, Azé Kolonine, Mukongo. Deuxième président de ce pays, Mungala. Troisième président, Mouswahili, Babomiye Atikimwana, pour continuer Keke. Quatrième président, Betouabou, Ujibim. Eyoa. Ponanini, pouvoir et respecter 4 tribus. Posez-vous la question. Pourquoi le pouvoir a respecté 4 tribus? Etnio et Sangisi Bikolo, Nyonso. Ponanini, bozotanga molimo te. Ponanini, bozotanga spiritualisme te. C'est-à-dire ekeko tozali izali keke mususu yango RCK aye kopesa maboko na mokonza mboka omemeli ye oyo ezangaki oyo ezalaki na 1921 oyo jusque les ezalaki kozanga tomemi yango emonisama mboke jwa kimia Fumu Kimbangu ou rien. Fumu Kimbangu ou rien. Totia Kimbangu na centre abomo inabiso. Et si ko tovandi bobenyango stade de martyrs. Martyrs ezaka terme. Mais toko bengango pelobi stade Kimbangu. Esengote sengote. Toye ko proclamer la liberté de l'esprit. Congolais a fungwa ma mémoire. Totika distraction, totika manipulation. Nous, serviteurs de Dieu, arrêtons cette manipulation. Arrêtons d'exploiter la population avec des philosophies et paradigmes. Il y a flatterie. Quand on vous dit bien aimé, recevez, ou bon recevoir à Nini. Bon, maintenant, recevoir des pieds à Nini. Bandato bandako recevoir ti le lompia ka zo silate. Bato bazo faire recevoir biso bazo ko bongisa Congo te. Alors que nos pères o basambela kinzambe. Babenga ke vichi mukulu. Nzakomba Mungu Baba, Pungutulendo. Balakisaki pouvoir na bango. Balakisaki de quoi ils étaient capables. Bango nde ba déclencher indépendance au tokende ko senga.
Alors que basenga ki biso to kende kosenga liberté, ba politique ba kesenga indépendance, c'est à la chute. Indépendance et la liberté, ce que la définition nango, toujours mon ndete kokana alors que kokana te. Nous voulons la liberté. RDC commis envahi na étranger. Et le président dit tout déboulonner, yango toye RCKye et rejoindre Mokonzamboka, qu'on puisse déboulonner ensemble. Yazo déboulonner na politique, biso to memelier esprit. Et Sengela qui à un moment donné un guide à téléma spirituel pour na kozongisa bonzambe ya mboka oyo ya bakoko na biso. Biso to sambela dimanche tin, to sambela mercredi, to samedi. Calendrier grégorien nous a été imposé. Ba imposé biso ba divinité romaine. Janvier, c'était un dieu représenté avec 2 têtes. C'était une divinité romaine. Ezali, c'est parce que vous ne nous considérez pas. Vous ne voulez pas nous écouter. Soki bosangi biso calendrier na biso to kobimisa ngo ezali. Bosengi biso écriture to kobimisa mandombe ezali. Congolais zolenga dollar. Ngana za Congolais na koti na magasin ya Libanais, ya Turc, ya Pakistanais. Pona nini fona sombe loko na dollar. Alors que ya na mboka na ngai, fona somba na franc congolais. Et vous voyez des experts en économie qui vous parlent à la télé en utilisant des devises dollars. Parce que le dollar nous a hypnotisés. Parce que dans le dollar, dans $1, il y a un pyramide de Zawana, contrôle. Lorsque vous bouffez cette monnaie, ils ont hypnotisé Bino spirituellement. Ils ont contrôlé Bino, ils ont exercé rapport de force sur vous. Moi, un franc congolais respiré zate. Bolon la franc, botigranga Congo. Nzimbu Nabiso, Congo. Lorsque vous mettez le franc, vous honorez la France. Alors que le président de la République, en présence, il y a Macron, à ABC Macron, arrêtez de nous regarder avec un regard paternaliste. Cessez. Tangue Koki, Mae Mabomba Mama Gobimana. Pour ça. Je ne suis pas un complotiste, je ne fais pas du populisme. D'ailleurs, été commenté par toute incitation à la haine. Naye ko accomplir. Naye ko kokisa elongona batata ngai bangunza bazali wana. Ba chef coutumier bazali. Banganga nzambe nyonso. Bana bangunza bozali awa. Ba congolais ba kino boyoko yoka ngai. Naye surtout ko lobela ba esprit oyo bakufa awa. Po bangonde ba kokata likambo na biso. Tobima, l'esclavagisme mental automikot ici. Mwana mundele suke lala. Bongo mwana muta mwindu suke salani. Pwani boyemba angote. Mundele soga uti poto, akitine aéroport Anjili. So moniga mundele, yoga mboto zo pesae. Bonjour boss, bonjour patron. Ozo bengela e patron ya nini? Mususu na Chine kuna, aza prisonnier. Pas purger peine ya prison. Batindi en Afrique, aya resala une entreprise chinoise. Akitine aéroport Anjili, yozo benge patron. E banda boni, abou, pia. C'est fini cette bacchanale. Ba soda na biso policier ko katela ka mutu lo sako pamba pamba te. Soda ko katela ka étranger lo sako te. Aza libota na yo te, aza ndeko na yo te, aza li étranger. Aye to pesier visa, to pesier titre de séjour, à s'installer, à investir. Et puis toi imposer bango, ben la rabiso ba investissement, ya ba vernis, ya ba tissage, ya bilo rezama mutuna makolo. Ben la biso ba projet agriculture, ben la biso pêche élevage.
Tango nyonso tozo vivre ka inflation. Oza na $100, ozo mona ngombongo kitoko. Tiango na molia, sombe loko. Oki mawa. Alors que je salue le pouvoir de Mohamed Kadhafi qui a essayé à l'obito ça la monnaie unique pour l'Afrique. Monguna Zui Mohamed Kadhafi abomié. Peuple mogo ignorant. Vous tuez vos seigneurs. Vous tuez vos dieux. Vous tuez vos étoiles. Toute personne qui vient pour montrer les chemins, bozo bundisa bango. Bolingi nzamba kita na forme nini? Ba Kristo batondia wabutu moi bozo sambela nkolo kita nzambe yo moko yaka au katolika mwa Congo. Et lorsque Dieu s'est fait cher parmi vous, vous ne le reconnaîtrez pas. Vous implorez Dieu d'agir en Afrique, mais lorsque Dieu vient vous visiter, vos commissaires sujets à moquerie. Désormais, Makambouana Abou Pia. Tobengi bana na biso ba kuluna, ce ne sont pas des kuluna. Tala président Tindi bango na kanya makasese, basali masangu, basali bakiti, batongi ba bâtiment, balakisi kezo senga kaka encadrement. Président Moni Musika, maintenant ne rosungaye. Excusez-moi, biso tout ba fakwa. Bozo benga ye fachi bebet, bo memeli ye nini? Bozo memela ye nini pembeni? Distraction. Détournement. Flatterie. Et vous pensez qu'il est naïf? Non. On peut tout faire. Mais oyo atieye sikawana. Oyo asalaki keto bandana mukongo, mungala, muswahili. Soki muluba ye oyo wana tieye wana, ye moga yebi pourquoi azotia ya zala wana. Congolais tika kolenga dollar. Lia franc congolais. Aucun magasin indien yebisi yo futanga na dollar yebisa ye non. Na kofuta yo na franc congolais. Toye na spiritualité. Désormais, Kobanda lelo. Oyo nyonso ako trahir Congo. Ako kende. Ezala na armée, ezala na police, ezala na service à sécurité, ezala na banganga nzambe, ezala na ba chef coutumier, ezala na ba imboka. Na ba secteur nyonso, société civile, oyo nyonso ako trahir mabelo yo. E keke wana se lekito komine keke ya kokomba. Kombo. Tolongola ignorance, naïveté otozanango. Le peuple congolais meurt. Ce peuple souffre parce que c'est un peuple naïf, ignorant, qui dit oui et amen à tout ce qui vient de l'Occident. C'est le seul peuple où il y a mifinga rayemoko. Bapesi biso ba produit to pakola to tia choko to bundisa mélanine, alors que dans la mélanine il y a la spiritualité, dans la mélanine il y a un pouvoir, il y a des énergies cosmiques qui s'y trouvent. Ba bombeli biso secret à mélanine. Pourquoi ba benga biso moindo? Parce que tous ali peuple azali pembeni ya moi. C'est le soleil qui donne la vie. Balingi babundisa biso batindel biso ba produits toxiques avec la dermatologie diabolique. Une dermatologie satanique. Bazui hydroquinone babambi nakati.
bino bokanisi hydroquinone ezopesa ngala nzoka hydroquinone ezobundisa bonzambe kozala mwindo ezali kozala na bonzambe. Alors demande na biso na président Fachi Beton apekisa biloko ezo détruire biso biloko tozolia o tozolate o tozomela oyo ba investisseur olebela biso bilanga olebela biso madesu olebela biso Thomson biloko malamu ya marerolia ba memi poison biloko wana nyonso bakanga ngonano. Kongola zokoka ko créer banque te ye wana mibwaki na likelemba tovandi awa biso nyonso toza na mitu combien banani baolia ane oyo banani baolia mwa oyo toza. Alors que ce système on peut mettre avec notre ministère d'économie un vrai système ya ko gérer mbongo na biso. Malheureusement nous manquons de personnalité. Nabanzi etumba oyo bokonzi ya nkolo ezonga royaume ya Nzambe ezonga esi ezongi. Pona kosilisa merci na ba FRDC oba bundi butumoi pona kobatela ekolo. Merci na police nationale, merci na ba service ya sécurité nationale, merci na bakambi ya mboka oba pesi biso opportunité. Le ministre du sport a pesi nzela tosanganawa AG à Stade des Martyrs à Yambibiso, ainsi que toute l'équipe. Zambia bakoko na biso apambola bino. Pona kosilisa na kosenga totele mabiso nyonso to déclarer indépendance spirituelle. Milimo ezali awa ezoka biso. Nyonso nga na koloba bino bokozongisa kaka ezonga. Nyonso nga na koloba bino réponse na bino kozala kaka ezonga. Tombola liboko likolo. Bokonzi na biso mayele na biso makasi na biso bokoko na biso mai na biso mopepe na biso moto na biso mabele na biso banzambe na biso religion na biso spiritualité na biso banzambe na biso. Je dis et je vous remercie. Allons-y tous proclamer la liberté et que la liberté appartient aux hommes. Au nom du Créateur suprême, au nom de celui qui est au-dessus de tout, celui qui nous a créés, celui qui n'a pas de nom. Allons-y proclamer la liberté et que celle-ci appartient aux hommes désormais. Matondo Mingi, Aksanti, Twasakijila.